démocratie evanda malamu soki moto azali na raison na ye botika ye azala na raison na ye bomema ye te na ndenge mosusu oyo bino bokanisi te mpo na biso tozotelemela arrestation wana modalité nango ezali malamu te arrestation wana il fallait barespecte baprincipe na mboka oye nani mokonzi na makambo oyo etali biso tozoloba très bien boye élection oui parce que biso toboya élection te le président eli bakefala abi ke élection andimi yango tokosala élection ata otie ndoki na seni tokosala élection sikoyo biso mpo na biso tolobi élection il faut eleka malamu malamu tolingi makambo te buzoba parce que tour oyo moto akotikela moto ayiba résultat élection azali te tolingi te makila etanga na mboka tolingi te bana mboka babunda tolingi élection esalama de manière apaisée na mboka oye boyoki babandi kobalola monoko na ide na bango ekomi keno babenda biso ntango na ntango ya krisma est ce que bino bondimi yango krisma tokokende te tolobi soki tokomi deja na ngoma oyo na délai constitutionnel oyo esengi ke basalisa élection eke bango basalisi yango te kino mbosala nini biso tolobi keno on est président de la république pendant un délai de 5 ans et puis date ya koorganiser élection eyebani na kati ya constitution eyebani ke après 5 ans il faut organiser élection soki organiser élection te kanga bisaka ke la mboka ne tombera pas epesi bango kimbaimbai venir ya président Eli Martin Fayulu na stade municipal ya Masina babandi koprovoke biso mbala ebele baprovoke biso d'abord na makambo ya organisation bakorompre babisika nyonso toluwaka bapodium balobi bapesa biso bapodium te bakorompre bisika nyonso toluwaka bamiziki balobi bapesa biso miziki te bake koutilize voire même un pasteur oyo ye moko ase convertir maboko mpona Martin Fayulu ye moko ase convertir aye kosenga pardon na jour asuka na mboka oye bamemi biso na ndenge nyonso policier abengani na bato baya na stade te batie barage kota mai ya janga bato bazoya na stade bazobenga na bango na mboka oyo nyonso wana bazali kobanga estce stade etondaki te yango wana président Eli alobi topesa bino longoni ya maka maboko mpona bamama maboko mpona biso moko awa makambo ekomi ebele batake de manière affiliée des sièges na biso batake siège na biso siège national na biso na triomphal baya bakotela bato na butu bapeta masasi donc siège wana oyo ekomi biso ata 8e fois bazoviole territoire ekomi ata ba 8e fois bazoviole territoire na mboka oyo bazokotaka na siège na biso nyonso wana bazoluka provocation ezali nini provocation ezali kaka ke biso tomeka kobunda bitumba po baloba ke voilà na mboka abandi kobundisa bitumba seke toya na dialogue bazoluka dialogue na makasi na mboka oyo président Eli Martin Fayulu l'esprit na ye aigle acomprendre makambo alobi te violence te baningi makambo na mboka na violence boyoki bafere ya kwa mutu boyoki bafere oyo ezoleleki na kati ya babatetela nini na sankuro boyoki bafere oyo eleki na bakongo boyoki bafere oyo eleki na kasai boyoki bafere oyo eleki na katanga balingi banda kala badivize bakongolais entre bango tribalisme ezala à la hauteur po ntango tokokabwana bango basala plan ya balkanisation na mboka oyo estce bakondima yango président Eli Martin Fayulu abi kongo ekolobo moto akokabwana biso azali na mboka oyo batape kwa mutu esengaki kaka président Eli atombola maloba azwa mongongo aloba ayebisa bato ke makambo ezoleka na kwa mutu eza deja plan ya balkanisation bayoki maloba ya président Eli bakangi bakati makambo na nzela parce qu'on ne comprenait pas basoda baza na kati ya kongo basalaka baentraînement bakima bambango awa tomona bao journée ya marathon ya basoda bakima mais kwa mutu eza plus proche na Kinshasa awa pourquoi bazokende koinquiéter bapopulation na oyo baza barbare te pourquoi la police et justice
l'économie. Il y a un peuple à Est, ici, faut que l'élection, il faut salama, na betandi nyonso ya République démocratique du Congo. Mbula oyo makamba kolongola, bikola mususu vote te, baboyi yango. Oyo bato ya Est bavote te, toboya. Toboya bato ya Est bavote te, ekomi balkanisation ya politique ya mboka. Bakomi koluka bakata mboka na ndenge politiquement. Parce que bato wana soki bavote te. Soki bavote te, bako se décourager. Tozokufa Kinshasa zokota te. Vote ye batie biso mopanzi. Bakoluka oyo babengaka référendum d'autodétermination. Labuka oye. Balobi ke non biso wana Est tobaye Kinshasa. Malamu totikala ekolo mosusu. Bakabwani na biso après barwandais na mayele na bango mabe bake koannexe yango na kati ya Rwanda. Labuka oye. Labuka oye. Est biso tokolinga bango. Yango peuple Est ntango atelemeli bake kotumba siège ya biso na Uvira. Batumbi siège na kati ya Uvira. Toyebisi bango bozala calme. Opération Kiyungula ezaliko. Opération Kiyungula ezaliko. Na mboka oye. Deuxième chose, makambo est arrivé. Donc vendredi passé, Matata Mponyo ayaki kotala président ele pour la deuxième fois na kati ya ndako na ye. Maboko na bisa maboko. Maboko makasi baba bata maboko na yo. Balobi bisika mwinde ezali bato bapusanaka mpo bamona mpo pole. Mpo bamona nini? Lokola Martin Fayulu azali mwinda maboko pembe moto nyonso akomi koluka asapproche pene na ye. Matata Mponyo ezala masumu na ye, ezala bolamu na ye ya mboka Kabila etali biso susi ezali motu mpe ya mabe ako se convertir aye mpe na vision ya kobongisa mboka bongo te biso tolobi clairement makambo bango basololi toyebi yango te biso basololi a huis clos pendant 3 heures du temps e bakosola na bango makambo balobi ebimi libanda ata moke te. Toboyi bato ya IDPS bainterprete makambo na ndenge na bango bakomi kokanisa bato makambo. Mukwege aye kotala Martin Fayulu bakanisi makambo. Mukwege aye kosenga Martin Fayulu atikela ye poste ya candidature ya présidence. Martin Fayulu azonga nsima liboma to liboma te bakomi kobota makambo. Sekele ya biso tokoyebisa bino yango te. La mboka oye. Nani mokonzi? Fayulu. Bake kosala bakarte nyonso. Papa, tozala mayele. Bakomi koluka biso likolo ya liso. Bakomi koluka bato na biso moko na moko. Oyokaki bien, bakendaki pa mwana mboka mozitu. Oyoki bien, oyebi yango très bien. Na mboka oye. Bake pa mwana mboka mozitu, ekendaki bango kuna, bamoni yo bakoki komona. Na mboka oye. Lamuka ekokabwana soko mokolo moko. Po lamuka eza ya peuple. Na yango wana biso peuple congolais faut tobatela eloko na biso. Biso mutokela eloko wana. Oyo kokenda sa nini? Akele na ye. Biso peuple tolobi tozotala debato oyo biso tiaki liboso na biso banda badefection esalami. Mais oyo komeka kotrahir peuple tokolandela na mabanga. Parce que batrompe biso mingi, batrahir biso mingi. Makambo ekoleka na niveau etali sécurité. Sur le plan sécuritaire, la mboka ne tombera pas. Sur le plan sécuritaire, lobby nayoki ndeko Chilombo aboyi lisusu entrée ya baarmée régionale. La mboka oye. Omoni ya pression, soki totie pression, batakomi kochanger maloba. Ate koboya arrivé ya baarmée régionale abi armée régionale eza na eloko ekopesa Congo te Congo nde ekopesa bango bilei. Armée régionale. Mais toyebisi bango bazalaka bongo. Na TV alobi ke armée régionale ekoya te, mais na kuku akotisi bango. Po toyebisa bino clair. Basoldat déjà ougandais bazali awa, armée régionale. Na mboka oye. Basoldat burundais bazali awa, na mboka oye. Mais sikoyo ozopesa peuple lokuta mpona nini? Régime oyo tomoni ke eza régime ya lokuta. Soni Mwaba aleki na TV azokosa bato na journée. Oh, l'État atongi 372 écoles. Journaliste a dit c'est bon, papa. On a bien mon amour.
bekolo wana ezali na bakombo na yango na bamboka oyo botongeli yango ekomi batindaka bato na tv bafingaka journaliste wana po atuni bongo bosolo na moko oyo est-ce que na 21e siècle bakoki kokosa peuple congolais information communication eza à la minute tozozwa communication na moko oyo na moko oyo nani mokonzi soko osolo na bato ya idps banokoki biso ke élection esalami na Kenya Pendant la gagné l'élection, kaka dauphin, élection time na Angola, nana gagné l'élection, oh kaka Joao, na bokori. Toyebi bango Angola na Kenya eza Congo te. Awa nde epanzamaka. Awa epanzamaka. Tokotika kimoyibi te. Bobuba kibiso mbala liboso parce que tozalaki ya kolinga maliboke te pona ekolo na biso. Mais lelo boye tozali na kati ya liboke boye. Moto akokamona biso azali te. Salisa élection na ndenge ya malamu opération Kiyungulu tokolanda ba résultat tokokontrôler na bureau de vote nyonso na boka oye nani mokonzi nani ayiba mokonzi na boka akobanga to akobangisa oui bandeko kozala discrété société congolaise on est avancé et régressé. Bozolanda bino moko to ya tribalisme oyo bango babandisi batie 86% de réussite ya examen d'état bapesi yango ekolo sema moko bakasa ye na moko oye est-ce que tozala se na moko oye epai bakolobake bakoboya tribalisme mwe bozwi résultat ya examen d'état koke kotondisa ebele kaka na mbujimai tribalisme to tribalisme te baloreya nyonso ya république bango nyonso peuple kasa ye bamoko oye toloba te donc bazosala tribalisme bazokosa peuple ke soko olobi tribalisme bakanga yo batyo na boloko mais bango moko baktere ya tribalisme na mboka netondela pa awa ndeko tina bazokende korépondre bato est-ce que bakangi azokende korépondre bato est-ce que bakangi sikoyo biso soki bitobito opesa droit à la réponse ekomi ke bakanga biso en tout cas tour oyo okotondisa boloko makala biso tokokota kuna toza na posa guerre esila makambo ya guerre bazolobela yango lisusu te oyo etali makambo ya guerre balobela yango lisusu te babombi yango lokola guerre esili ok rwanda na maboko na ye akangi mboka na biso bunagana na balokalité mosusu ti lelo na maboko ya barwandais mais bazoloba na biso te na makambo ya guerre la suite quelles sont les opérations que l'armée mène po topenga na barwandais na mboka bazoloba yango te aucune action na mboka oye sikoyo papa rwandais yango toke 3 mois na mboka na biso na maboko na ye est ce que botekeli yango barwandais to mboka ezaka na maboko na biso parce que biso toyebi bien soki mboka eteni moko eza na maboko bapaya oyo barebele mboka ifo esala nyonso ebunda ebotola mabele wana awa bauti kokosa peuple congolais bauti kosomba satan te na niveau ya russie me babeta satan te bauti kosomba na russie na moko oye bakende kobeta satan te oyo bauti kosomba na russie babeti publicité awa tosombi mandoki barisi bazoya elongo baaméricain elongo bamarines américain ekomi barusse ekomi bavagner fo bazoya bavagner bazoya bazokota babunda bitumba idps tika lokuta tika biso lokuta toza na posa guerre wana esila guerre ya este wana bandeko bakufi mingi esila na moko oye bato oyo ya idps il faut balongola guerre wana guerre ya idps oyo baka démocratie te batia dictature donc union des dictateurs na moko oye union des dictateurs parce que bango balingi te moto aloba parce que bango bakangi baétouffe bavoi nyonso ya démocratie balingi te moto aloba ezali pratique badictateur to te est ce que ntango kabila abukaka basiège na bango est ce que biso tobukaka basiège na bango makambo mabe bakomi koluka bafange yango mpo na biso tolobi na bango toza basi na bango te
yote. Et l'autre c'est la candidature de Martin Fayulu. Situation politique, on a noté. Motomobi mazo cartonné partout. Bofinga, botonga, il y a ça que l'icolo. La monter ma stratégie à Nengenyoso. Pour la président Eli Martin Fayulu. Ma bengue ma combo nyoso. Est-ce que vous êtes occupé par moi? Tout ça à l'icolo. Alors, le quoi tout ça l'icolo bandeko? Tobate la puissance d'ambition. Tobate la l'icolo tout ça. Donc c'est surveiller mutuellement. Parce que la carte de l'ambition, il y a manière à l'issango ou dans la carte de l'issango. Contrôle mutuel entre Bisso Moko et la Moko. La Moko, oui. La Moko, oui. Nani Mokonzi. Nani Mokonzi. Nani Mokonzi. Nani Ayiba Mokonzi. D'accord. Ce qui lui permet, il a critiqué. Il faut que yo. Ce qui biloko dollar et matin l'icolo. Dollar est commis 22 000. La Moko, oui. Côté Moussou 23, côté Moussou 22. Après, si vous déjà beaucoup. Est-ce que Moussou fait 25? Est-ce que Bango va le passer au Bayango? Passer au Bayango? Makambo Mboka, où est allé Mboka, Robongisa Mboka, alors il y a le Bangote. Bango va commis le Bakara Makambo inutile. Jamais Kabouna critiqué Kangaye. Mais Bongisa Mboka, la Bogoye. Des continues au Bakero Fumola, Papa Foko Foko. La Bogoye. La Bogoye. Nanova. Napanza. Akei na Lemba Imbu. Et combien Lemba Imbu? Aye wana posé à Batou et Bakoréen. Yakara. Bakoréen Batiambongo. Batongisi eloko na bango. Kabila tika yango. Posé wana lokola baningi balakisebisa positivité na bango ya lokote ya gouvernement. Na Bogoye. Lokola baningi balakisebisa positivité na bango. Bakamati. Akeko inauguré. Pompe ya Foko Foko. Na Bogoye tembera pa. Na Lemba Imbu. Kaka bakartier bisatu ya pamba na kati ya pompe wana eba do se servir baza desservi na mai wana. Na Bogoye tembera pa. Est-ce que chef du quartier a salité? Est-ce que chef du quartier a salité? Bourgmestre a salité? Na Bogoye tembera pa. Na Bogoye tembera pa. Nani Mokonzi? Nani Mokonzi? Nani Mokonzi? Balingi kobeka lisuma. Premier ministre ya mboka oyo na yebi te soka kufa tozalaka vivant. Aucune action gouvernementale. Action moko eza te. Avandi kimio lokola ezalaki keno na kati ya église. Alléluia. Amen. Yango yoki ba warriors bakomi la mboka etembera pa. Balobaki baza ba warriors. Warriors eza ba ranger. Ba guerrier. La mboka oui. La mboka oui. Ba guerrier balongwe la mboka etembera pa. Bakomi koluka basala remaniement. Obenga ba guerrier. Jusque là, amener action mon côté de grande envergure peuple amoni yango. Bakomi kokosa na bino la mboka oui. Nekoti lombo akamati bakeko bubae. Bakeko kosa ye na ba pays oyo eprofitaka na RDC. Tous les pays oyo bamonaka biso espace vital. Ya bango bakeko bubae. Bakamati babiyaka. Ye lokola aza na richesse ebele. To bambaye bokonzi la moko ete papa. Abandie bokonzi ya liboso président ya EAC. La moko oui. Abandie président ya EAC. EAC wana ezali organisation ya pays Afrique de l'Est. Le Congo c'est un pays de l'Afrique centrale. La moko oui. Na kati ya lisanga tokende kosala nini? Tokende kosala nini? Est-ce que ezali lisanga etali Congo? Bakamati balatisie mokonzi ya Sadek. Sadek wana ezali mpona bapays Afrique australe. La mboka oye. La mboka oye. Est-ce que biso tona pays Afrique australe tolobi na bango organisation nyonso objectivaire wana tokolongola mboka soki tozwi pouvoir wana parce que il faut tokende mboka na ndenge ya malamu. La mboka netombeka pa. La mboka netombeka pa. Wana ezali ngai nazoyisa bino ke il faut tolongola mboka na kati ya makita wana. La mboka oye. Kamata mboka okende otyango lelo boye Kenya atonga babanki awa. Babanki ya Kenya etonga awa na konti ya EAC azotonga babanki awa. Burundi atonga babanki awa.
puissance na yo en 2023 mwana mboka kanga bisaka te kobenga na MONUSCO. Vous pensez que kobenga na MONUSCO est la solution? Na principe de guerre na yebi un mercenaire ayaka kobunda te mpo longela moto bitumba. Et puis mission des Nations Unies eza mission d'observation namokoye otinda te oni abundela armée na biso parce que armée na biso eza na mission ya kobunda mpo na mboka na biso. Défense ya mboka premièrement eza défense ya armée nationale namokoye. On ne sous-traite pas sa propre sécurité. Yango tolobi très bien. Il faut armée na biso yeba kosala mosala na ye. Pa yeba kosala mosala na ye esenge nini? Esenge na armée na biso bafuta ye malamu, bapesa ye entraînement ya malamu, bapesa ye équipement ya malamu, yango wana ekosalaki alonga bito. Mais armée na biso soki tuna soda bongo bazofu solde na ye. C'est regrettable, c'est insignifiant. Et l'action a le comporté. Soda a bon tindi la guerre que nous voulons tout. Est-ce que deuxième chose, ma gouverneur militaire Nyoso, on va dire à tindi la Est de la République démocratique du Congo, notamment dans Ituri, na Bamboko Moussou Souara Royaume. Na Nord Kivu, na Boko ne tombera pas. Ma gouverneur va tindi kuna. Bakomi na bango coopérant. Bakomi va te occuper, va faire civil. Occupé d'entrer à minerai, occupé ma cambo mosusu, et Zamatina. Au lieu de l'opération, Matina qui bango, passe à la Puna. Opération Matina qui bango, c'est que Babou d'habitude, on va Macambo, il y a un autre Biboé. Macambo était de siège, il faut ici là. État de siège, et ça va pour 30 jours, un programme 15 jours, une seule fois. Pourquoi ça peuple, Allah la Pongi. Dans les BC, mais c'est Tilombo, dans Yakola la sous-Pongi, et ça, du sous-sous. Lettre de l'ONU à la CENI de la République démocratique du Congo. M. Denis Kadima Kazadi et le juge de la Cour constitutionnelle déclaré non partant par le Conseil de sécurité de l'ONU pour la tenue des élections en 2023. Si les sanctions américaines contre les proches de Félix Tshisekedi sont prévues en octobre 2022, le MONUSCO a un plan qui sera valide pour le Conseil de sécurité des Nations Unies au mois de décembre de la même année. Toutes les machines de l'Union sacrée dénoncées par l'honorable Jean-Marc Kaboundé est tombée à l'eau. Qui vivent les élections réellement transparentes, qui chasseront définitivement M. Félix Tshisekedi au pouvoir. Le prochain bureau de la CENI sera mis en place par consensus. Pareil pour le cours constitutionnel. Bravo à l'Église catholique qui a travaillé aux côtés de leurs nouveaux partenaires. La Moukawale. La Mouka ne tombera pas. Bande Konanda, Baluka qui moyen. Ils sont tous à des jours des anges sous-bassement. Tous à des jours des anges raison. Tous à des jours des OUS non constitutionnels. Pour Baluka raison, pas quoi se remarquer pour le problème, pas tricher sous l'élection. Quand il y a mis dans Boye, mais c'est qui c'est que dit, Bangala Baloba, Libenga Yasoba, Maliboko Kota Barabe, Moko. Très chers compatriotes, ma constitution mini. Aujourd'hui là, ce n'est pas M. Tistilo Moudon à l'Ansala. Les autres Moudon sont à 200 francs. Et dans le peuple congolais, ils posent en dessous 200 francs. Ils posent en dessous Moussalate. Ils posent sur le chômage. Et 5 ministres de la Kofo, la Kofongama. Yango Torobi na Lingala, Lissu du Koloya. Chilombo, connaissant bien qu'à sa partant, Akita Mata, Chilombo 2023 à côté. Même si à 15 la mission Solaris, à 15 la mission Armeris, et il y a la carte à Congo, tu as dit Chilombo que Moutoumoko Dako Salikolo, il y a peuple. Dans le pays démocratique, Malobata, le pouvoir c'est au peuple, par le peuple et pour le peuple. Comment Mboka est la démocratie? Pouvoir est le peuple, nous autres pouvoir est armé. Papa, ma négociation il y a Boussoba. On a Mboka la biso, biso peuple de Moïa. Ce qui me s'est dit a constaté que guerre est allée. À cette fois, à Lukaminduki et Bundelamboka, la première des choses, mais c'est ce que la Gossala
ezali réforme ya armée. Mes très chers compatriotes, nous savons tous que l'armée Nabiso est infiltrée. Nous avons des militaires rwandais, des militaires ougandais, des militaires tanzaniens, des militaires qui sont dans le pays et dans le Congo. Oyo, baza koluka manière ya kobalkaniser Congo, ba frontière Nabiso et que dans le pays oyo toza bango limite. Yo ke kosoma minduki, et nango na kata Congo. Ya kokola taka na maboka beta ya bétranger. Tango minduki wane koya. Bétranger basu minduki wana. Ba pesa bande kona bango. Ba komi plus fort. Ba kote na masu makasi kone kabiso ba kolombo kapurke mboka na biso baboto yango eke na babei mususu. Ono ya bisabino. Mais c'est Tshilombo azana souci moko ya peuple te. C'est parce que à comprendre que ayaki na muyibi, azobana na muyibi, azona na muyibi. Na muyibi nalo kabila mase na mukaoye oui yango koyebisi bandeko muyibi azaka na bajour déterminé soki muyibi azotika muyibi te mukolo bilanga okanga ye histoire ekosila alors mukolo ya kokanga mese Tshilombo eza kaka élection nayoki bino te lamuka oye Tshilombo depuis qu'il est au pouvoir au Congo ayibi mbongo ya peuple combien lelo l'intervention mwana mboka oti koloba likambo ya Tony Mwamba tozo comprendre te est-ce que bato baza na gouvernement réellement baza ba congolais to baza bétranger est-ce que soki baza ba congolais pona nini bazo appliquer le quota na premier niveau na première place moi balobi boye Tshilombo atondi 370 écoles boyebise ndeko Mwamba tangela biso bekolo miba ebele te tangela biso kaka bekolo mibale awa na kata Kinshasa oyo mese Tshilombo atondi ntango batuni ye bongo Mwamba na Tshilombo apesi bato ya UDPS mbongo baleka na télévision baloba buzoba me bana mboka nayebisaka bino ke eza na nyama moko azalaka makasi na grimace me na nzoto azalaka ne pete peuple congolais oye lamuka ne tombela pa biso nde toza boye toyebisaki mese Tshisekedi papa biso toza bacongolais oyo moto akota na sa mapekana te oyaki na kimuyibi okozonga mpe na kimuyibi on n'a pas besoin de tes affaires oyo sali ça te concerne nous notre problème eza kotika na biso Congo yokanga bisaka okende c'est ça notre souci Tshilombo komi na mayele nini soki moto adénonce eloko ake répondre libanda c'est-à-dire même oyo toloba awa Tshilombo okoko répondre biso awa te ake répondre libanda ça montre déjà que il a perdu maboko makasi kwa biloboko maboko makasi ko elokisi ke Tshilombo azobanga peuple ko bino bakolomboka bozoyeba te mes chers amis Tshisekedi a peur de vous bombanga eloko te bombanga badiscours te bombanga badécision te soki alobi oyebise ke ye moto ebandi Kongo te ye mpe moto kosilisa yango te tokotikala na logique ya résistance 2023 toyebisaki Tshisekedi constitution ya mboka na biso ekatela biso deja bambula ekatela biso deja badate oyo tokoramene peuple élection soki élection eza te Tshilombo yo mpe na Kongo okozala te lamuka oye lamuka ne tombela pa atali alingi asenga dialogue toyebisi boye quand on parle de Martin Fayulu on va le peuple congolais. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je répète, quand on parle de Martin Fayulu on va le peuple congolais. Nous n'allons pas non plus accepter Tshisekedi appelle le président élu Martin Fayulu à Kenedia. Wana tobo yango. Président Martin Fayulu atikali na mêlée, atikali na sommet ya kota la souffrance ya peuple congolais. Excellence Adolphe Muzitu azokitela biso mpe lelo awa. Namuka oye, namuka na tombela pa. Toza na posa ya kosala politique ya bakoko. Bato oyo bayebi souffrance ya politique. Bato oyo bayebi souffrance ya peuple congolais. Bato
bayebi ndenge ni bakoki kogere Congo batikala na pembeni ya peuple mpona kozongisa Congo na kombo oyo Lumumba atikalaka biso. Tshilombo atali amoni ke kokenda Katumbi kokende ya Bemba kokende baoyo nyonso wana bakela lamuka Fayulu atikali toujours likolo akomi ti na niveau akende kosala remaniement technique azobenga remaniement technique nayebisi bino ke eza remaniement technique te eza remaniement ya moyibi parce que mandat oyo mutu nyonso aparticipaki na kopa Tshisekedi fo abénéficie na mandat oyo osali mbula moko olungwe mutu mosusu aremplace osali 6 mois olungwe mutu mosusu aremplace mais bino bozo remplace bato komboza nani bénéfice na bango bongo peuple kongola kobénéficie mokolo nini yango ndeko alingi asala remaniement wana azosala po omoni ke biso na kati eside biso na kati ya lamuka plito toza toujours na résistance atala banani baza trop faible bakokota na remaniement wana toyebisi ye na kati ya lamuka porte eza koka lamuka oye fongola matefano mema na lo soki eza na posa kofongola fo kele ti epage lamuka ne tombela pa ayoka bino te lamuka oye biso na kati ya lamuka Fayulu akanga porte azofongola abwakango likolo Yesu asimba fongola wana ti mukolo fona kozwa pouvoir na ye après Yesu azwi fongola wana akiti yango fola fongoli makambo après mosala ebandi. Nous n'avons pas besoin ya bababiri ya lokuta toyebisi peuple boye awa rentrée parlementaire etikali de biso pendant 2 semaines bayebisi biso serez votre essai Martin Fayulu aza congolais Matata Ponyo aza congolais Denis Mukwege aza congolais soki Denis Mukwege akotanaki na Tshilombo bato ya union sacrée balingi bachange discours mais kokutana Denis Mukwege na Martin Fayulu ekomi ene na mitema bato ya UDPS ntango Matata Ponyo azalaki na union sacrée bato ya UDPS bamonaki moto malamu lelo Matata Ponyo ake kokutana na Martin Fayulu rencontre ya pamba UDPS ekomi mpasi na motema c'est-à-dire comprendre que non mutu nyonso kolongwa union sacrée soki akutana na Martin Fayulu ekomona lokola ke akekomisa bosoto ya union sacrée libanda mais toyebisi bango boye biso tokoyamba mutu ya union sacrée te mpo buzoba wana déjà toyebi ye moko aigle ayebisa biso les civils ont sauté ils vont commencer à sauter les pions ont été déplacés ils ont trouvé un nouveau nom mais le système reste les mêmes. Président Martin Fayulu Banabiso, ne soyez pas distraits, chers compatriotes. L'union sacrée, rien n'est d'autre que la seconde grossesse du couple FCC. Oh, tout le monde en attend à Tshilombo. Et ça, presque tout le monde en attend à Kabila. Tshilombo a commis qu'on réponde au Dieu sur l'Ibanda. Maman Marie a dénoncé Mabé. Tshilombo a répondre l'Ibanda. C'est-à-dire, Abangi Mama Wanabanto Abangite. Awa sikoyo ezotikala yo nanga bana mboka ezala badepute ezala basénateur ezala baministre ezala ye Tshilombo aza ennemi juré ya peuple congolais. Tshilombo na adresse message epa na yo makambo ozosala wana okobangisa peuple leloko moko te yo soki oza na poso omona bulumbu akoba meka koboya élection toyiba élection okomona rouge ya peuple congolais. Toyebisi na bandera toyebisi Tshilombo boye yo mpo omona bulumbu akoba boya kaka élection toyiba deuxième mandat okomona peuple na balabala yo mpo ozwa deuxième mandat boma bakongolais nyo onyata bibemba peuple après ozwa deuxième mandat mais soki biso toza envie papa olingo olinga te nzela akokende eza ya kofongwama qui doit partir okokende ngeta kwenda bato bwete ya mibale toye koyebisa ndeko Tshilombo olobaki na biso je ferai la RDC l'Allemagne da tomoni yango te oye koloba na biso l'état de droit et le peuple da tomoni yango te oye koyebisa biso kisalumeba badiscours wana nyonso Tshilombo bosani na nsima nango oyo koloba mboka esi sikoyo na mboka ekufa Tshilombo
ozokosa na libo ozokosa na libo soki olingi oyo koya merci beaucoup bana mboka